biso sko totalaka so monika yene ba okotiti na kati komo tiana ba mbongo na Angers bofinga Sara bo détruire ye même ozomona bandeko ebela taba o balongwa pana ngata ba o balongwa na ba chaîne mususu po ani ba clashaka azo clasher ayebi de na mutu na yeke ezana ba femme essentielle moko communauté moko etelengana na réseaux sociaux soutenir makama mabe ba osani ba oza derrière nga balanda kaye me ba obenge te pona ba vie na bango ba pesa bango ta conseil spirituel to moins solution mais so yamba ki mettre fille moko ba escroquer 800 et quelques dollars mettre moi ya kavanda kana kitilanga a tant ba escroquer ala yo komelanga o sarato la mutu na wana na pesa ke 850 dollars ngabi ozui ba pasteur ba yakawa bazo sala be mission awa bobenga kate ata 1 dollar o pesa pasteur te po nini obokola e siko mutu aza père spirituel ya bandoki ya lokuta pe ya lokuta ba frapper ozui mbongo no ebelo bimisi o pesi confiant et yinde longa sa o sara sala mission nga ba liboma en tout cas tia aussi sa réseaux sociaux nae article beta ba vie na te faut beta ba vie wana feza clash feza ayena vie privée batu feza mafinga nde oyebani ba rotala yo mingi o mona ke oza youtubers te oza fan nga na pesa ke exemple mon quoi biso peto koma ofinga ba rambo vraiment oui ba neti ma pasa banda na yeba jouer rôle ka ya kimote ya mabe to banda ko finga ma pasa la majorité ba insensé baza ebele OK donc question tourni congolais à soutenir ba bêtise c'est vrai sur tali na réseaux sociaux il y a des personnes il y a des influenceurs oh ba sala ramsana bango na nenga bien mais ba ko beta ba vie oyo batama finga basala ate za ba inconscient wana ndo fingi na biso bato to fandia te tadi on généralise parce que la majorité to cause à 20 to conscient ya ngwana na loba ba femme insensée na ba femme avertie les kana ngona ebi ba gena loba kaka bato ba yoka. Sarah, merci. Oui ou non, la communauté congolaise va soutenir toujours de bêtises? C'est vrai, oui. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bandeko Balandia, émission au le code de bonne conduite. Bino Bayenyon Sobolinga Kamosala Bisoto Sa et la Kabino Mbote na Bino Bisika et Zoami Bino. Je vous dois du respect na Benga Bino les abonnés nobles Bino Bayebolanda Kabiso parce que Soki Bino Te Tokosala Mosalo Tosala Kate Lelo Nazongi Lisusu avec un nouveau numéro. Il y a émission au le code de bonne conduite avec ma consoeur Sarah Tola une façon. Yako informer Bino Nathan réel. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler un peu de la société congolaise. On va essayer un peu de parler aussi de la communauté congolaise, la diaspora congolaise dispersée à travers le monde. Donc, une façon. Yakope Sabino Makam Obino Kolingaka. Cette émission est réalisée par celui que nous appelons Bon Délivre. Merci, tu es derrière la caméra. Ozo Salam Salam Malam Bon Délivre. Réalisé encore par Ande Konabiso. Il s'appelle encore comment le Botswana Ferdinand Botoile. Ferdinand Botoile, merci beaucoup parce que comme on a enregistré on bien voilà émission ESA enregistrée par Bande Konabiso Nami Balay. Bon Délivre, to fond la plateau ah parce déjà Sarah Ndata de Langa azo kantano sa mamba wenge nga na sa mamba wenge siko te mena sala na ngango siko yepsanga mama Zozo na bwa kete po asalinini Mama Deborah na bwa kete po asalinga nini. Papa Noé mavakala nzinga na bwa kete po asalinga nini. Mama Bijou na ko bwa kete po basalinga nini. Mudune di Mama Zozo avec ba sacrifice o nyonso asala. Yango zo bwa kamba mo. Te na bwa kite na lobi ndezo tala ngande tina olinga na bwa ka. Sarambote. Bote Sara. Bisope Majabu deuxième édition Zobanda. Oh, Majabu deuxième édition, Majabu Gospel. Deuxième édition et Zobanda. Yo oboke kama Majabu. Na boki na Jimagique Adassa. Jimagique Adassa. Na Fondation Saratola. Fondation Saratola. Na boki na Azir. Azir. Voilà. Na Mweba. Amélia Mweba.
Amélia Mweba. Mbote na yo kasi maman. Mbote tadi. Bonne santé. Très bien. Toro makasi. Grippe ezo continue. Nazo kokate. Na malilio zo bomande ko boma. Est-ce que vous pouvez comprendre que dans des toya kaboye pena to goya PDA de 7h 17h to zaka a musala na biso ka ko tourna ba émission ka ko montaka ba émission. Faut boyo que la biso mawa. Vraiment. On parle trop justement pour vous apporter des bonnes choses. Bien qu'ils aient musala na biso. Beaucoup mon Sarah tenu au moko mais asali nango 5 émissions parce que elle moi lembi qui ne s'est changé zonga boy. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Bon kasi ma solo ya nani ya oh na yoka ki wana Sarah. To songa na. Oh ouais. To na moi sengi. Bon délivre kata caméra. Kata na caméra pour ça Sarah to solat. Non lingana tu mais on a besoin de tenir tout nos télé point ni Sarah. Bali c'est comme hier boy c'est ngana tout na c'est ngana tout na sur question te no tout na ngona suka. Voilà bande ko balandi Sarah. Nga ba yebisi ngai que la communauté congolaise va soutenir toujours ka ba bêtise. Et balinga mingi bato bafinga bato ba soutenir toujours les insultes, ba clash de n'importe quoi. Yoza influencé Sarah. Tu as aussi un nom. Ndenge ba ndeko no mususu bazana ba Kombo, ba Gloria Olangi, ba Cynthia Kapash, ba Makoso, ba ndeko ebele oyo ya ba influenceur a to lobela ka ya ba congolais. Oui ou non, la communauté congolaise va soutenir kaka ba bêtise. Oui. Fungola siko caméra. Wana pesa qui sont émission eleka na ngona ebi ba jena. Oh. Lobaka kabatu bayoka. Sarah, merci. Oui ou non, la communauté congolaise va soutenir toujours de bêtises. C'est vrai, oui. À 100% oui t'as dit. À 100% oui. Nandenge ni na matabisi oui. Na contexte ni nandenge. Na matabisi sou oui. Qu'est-ce qui pousse à ce que la communauté congolaise basera toujours derrière? La mentalité. Ok. Et là que papa Joseph Kabila Koka a changé na Congo, il a mentalité congolais. Ok. Pour Congo bon, il faut mentalité. Attends, va changer 150 présidents, to souffrir kaka. Ok. Président Fati a ocha ba garde na ba porte ba mapangu na biso te ke ba surveiller muta suba na mirte. OK. Mais batouye mo na conscience na yo ba ke fona telema na suba na miro. Ata ba komi. Po biso ba. Il faut na bima na balabala na bwaka maya basani. OK. Il faut na bwaka fulu na coin avenue. Il faut Fati nda ya oloba acha ba. Donc président ngaza na ifa luka ba garde acha na ba coignon so po batu ba suba kate batu ba boka matiti te mentalité la conscience. Ba congolais baza ba inconscient. On fingi na biso ba toto fandia. T'as dit. On généralise parce que la majorité to cause à 20 toi conscient. Et on na lo ba femme insensée na ba femme avertie. La majorité ba insensé baza ebele. OK. Donc question tourni congolais à soutenir ba bêtise, c'est vrai. Sur tali na réseaux sociaux, il y a des personnes, il y a des influenceurs oh ba sala ramsana bango na nenga bien mais ba ko beta ba vie oyo bata mafinga ba sala ate en tout cas tia aussi sa réseaux sociaux na ati ko beta ba vie na te faut beta ba vie wana feza clash feza ayena vie privée batu feza mafinga nde oyebani ba kotala yo ndo beti ba vie wana. OK. Mentalité penata dit il faut to bana na mentalité. Bato bana poto batala biso ope bana kishasa batala biso to na problème moko eza mentalité ba ko soutenir makambo ya bien te so to keno kutu so to mindo keno pe amusika ngana bizo kuto kena ngabe na musika to golera tambandaka kamba ba maître spirituel na ba pasteur. OK. Au monde banda oyamba docteur Patrick non nazwa ba appel te ke mutabengi nga Sarah pesa numéro docteur Patrick non te balanda kaye me ba obenge te pona ba vie na bango ba pesa bango ta conseil spirituel to moi solution mais so oyamba ki maître fille moko ba escroquer 800 et quelques dollars maître moi ya kavanda kana kiti nanga tant ba escroquer ala yo komelanga
oh Sarah to la mutu na wana na pesa ke $850 ngabi ozui lisusu ba pasteur ba yakawa bazo sala be mission awa bobenga kate ata $1 opesa pasteur te po nini obokola e siko muto aza père spirituel ya bandoki ya lokuta pe ya lokuta ba frapper ozwi mbongo no ebele obimisi opesi confiance e yinde longa sa o sara sala émission nga ba liboma afutenga mbongo non c'est l'émission te ozwi Kongola zaka na makama mabe so pasteur moko bien zote ya tani ba otalete tala biloko docteur Patrick a forma biso ba otalete mais Denis le si sora bien le kanenga clashara ba pasteur baninga ba vie oso mona différence à makamto ke nango makamba bien nyonso bato basara be mission bien bazolobela makamba bien ba opesa ba conseil ba kotalo te na ba conseil na yo bana ngo besoin te bango bana besoin ya place bazofinga place bazuivi ya sara ba cheza ata ya lukuta me bayo karaba sekaka eza mentalité mobimba oyo faut ba congolais ba banda ko changer ce qui mentalité changer te tadi Congo ebonga nango te ata bo changer bozi président ya pasteur boche na ngwende Congo ebonga nango te voilà ngape makambo lobiana moi aussi je suis victime oui que même avant-hier na bengaki organiser émission moko ya pasteur awa na commune na 26 minutes depuis sa publication même mutu a quotité 26 minutes so pour mon spectacle nango fala o changer ka titre aux photo ya mambo eleka na actualité na réseaux sociaux na titre lokuta tia umona siko comprend que balandi titre parce que bato balanda pe titre so pesi bango kanda makasi ba ofingo na commentaire ndeli ne o tell biso titre makambo na kati za makamu susu ba ofingo OK mentalité est-ce que tu continuer bouer jusqu'à quand? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que bande konabiso ba meka un peu kozwa conscience parce que même à le long na ba réseaux sociaux bino ba influenceuse au monde groupe bouer quand bouer batu bouer mais so landelika batwana même bateau yo bazo soutenir bango tu sens que non ils insultent d'une manière au kozwa donc ils sont dans des clashs. Est-ce que c'est une façon ya ko rendre gloire na maître na bango oyo azalaka satana ou bien une façon o ba kotisaka les enfants de Dieu sont les savoirs dans l'initiation moko boye o ezali ya monde ya ténèbres Sarah. T'as dit chacun portera sa propre charge. Conseil au pe sabato ezate. Mais maman émission oyo ba objectif ezala yango na Sarah. Mais t'as dit batu ba yoka na bango toucher côté positif to kepe na côté négatif une façon d'apporter un plus même ata mutu moko soki à comprendre biso à l'amour qui ça serait quelque chose déjà ko bimi sara ba énergie na maramba négativité oza ko se rendre négatif yo moko zo perdre temps ozo perdre mamuno a bien pour rien makambo etali yote mozomona batu nyonso bakota na en makambo tadi tolobela ngo ebele ngana kokana nga suko lobela mamba bata ba réseaux sociaux te na baya peng awa tolobela kaka réseaux sociaux te pour na biso batu tala biso pona biso batu to sala gati pona batu ba otala voilà batu ne batala biso et puis bata poto balinga vérité te so lobela bango vérité en face boy boy na yo OK ine ebele pe ba inanga pona bimisela bango mo essentiel wana nalinga olobela nanga bango te muna mutayebi mamba osana sa moyo so monique ningo sa soutenir bamba kofinga eza bien pona yo o continuer so monique fona tika mama finga na tala makambo oyo eza positif oyo komemanga na raison oyo ezopesa nga conseil ezopesa nga mayele utali donc mutayebi lo ni na yo sana sa moyo utali donc c'est une façon ya lukambongo ya tout un chacun ben mutu na mutu neti na kosote Mutu lelo ya salé mission mon normal batali était na fin du mois je vais à $100 te. A salé mission ya mafinga batali na fin du mois je t'am sous 2000. Atikali kana mafinga a changer te. OK. Bon amoni de que bat place as pose mbongo il faut finga. Akotika la na concept automatique atamta ki respect olongo respect. Po ebi ke ba otala e. Même aux hommes bande ko ebela taba o balongwa pa na ngata ba o balongwa na ba chaîne mususu. Po ani ba clashaka.
azo clasher ayebi de na mutu na yeke ezana ba femme censée moko communauté moko etelengana na réseaux sociaux soutenir makama mabe ba osani ba oza derrière nga yango moni mabe ezo sala matro donc mutu so amoni déjà ki a gagné na mafinga yaya conseil nyoso to opesa a ekota a ebima awa a profira gagner na mafinga ba ope baza averti ba ozonga na nzela ba ope ba moni ba ozaka ben sensé ba continuer na bango tadi. Mais Sarah, l'intérêt il y a ceux qui nous regardent wana ba encourager le bêtise intérêt na bango ezalaka nini et puis ezalaka sur quel plan? Il faut yamba bango hein. Mais parce que nga na oyeba influenceuse non ça nga na oyeba intérêt na bango ndeni tadi na zanzambete quand même ba omo ba eba intérêt na bango bazwaka so ba moni muto finga ba tondi ebele wana peut-être ba mona ngo boring peut-être déstressera bango peut-être ba mona ngo le roi comédie là je sais pas ba msusu pe ba kota na kacha ba ranking na biso e pa kocha komo benga zo finga pas zo planifier pe ba sala mutu mabe. Donc eza pasi mingi omona ke oza youtubers te oza fan nga na pesa ka exemple mon quoi biso peut koma ofinga ba Rambo vraiment oui ba neti ma pasa banda na eba jouer rôle ka ya kimote ya mabe to banda ko finga ma pasa ni batu ba otala ngo ba mona ngo keza film biso sko totalaka so monika yene ba okotiti na kato komo tiana ba mbongo na Angers bo finga Sarah bo détruire c'est la mauvaise foi mentalité na motema mabe isimba mina RDC oh là to changer bango teta de passer batu ba olinga coup de prière te o changer bango mentalité ndeni bali makambo église te so che ba maître spirituel bo le kale kana mino na émission bo kwala bango balar nga ta maître spirituel so ka le kaki na chaîne na nga kwali olar ko benga ngate po makama malamu ba obenga te ba pasteur ba obenga te ba loba ke to voit misa bango mais ba préférer ba benga banganga mentalité. Voilà, merci. Ce sujet ici est ali bandeko nyonso bino ba ebolanda kabiso bino ba ebozala kanabiso. Ce sujet vous concerne hein, sujet est très important pour Nabino. Preuve vous allez voir que cette émission et vous en avez vu mokier koleka ba émission o ba bandeko belé ba salaka ba partage belé ba partage et ko sale maté la émission o c'est parce que on cherche ya ko ramener batu na ba raison na nzela o donc esengeli vous allez voir ce qui ba publier mutakala ya frère moko boy pasteur moko boy mutu moko boy okomona réseaux sociaux ko tonda yango na yango mais des fois ba lien ya ba émission boy lorsque nous partageons ça il y a certaines personnes ba administrateur ya ba groupe ba longola kabiso na ba groupe parce que mais bino bozo partager ba lien awa patati mais vous oubliez que c'est notre travail mais ceux aka mutakala mutu pour humilier une personne vous allez bato liboso ya ko partager quand est-ce que nous allons continuer avec ça jusqu'à quand et puis question on linga na tuna vous soutenez exactement quoi vous soutenez le personne physique ou bien ses idées et ça la ba idée au bino bolinga ko soutenir ou bien makambo bango balobaka na ndenge bino bomona ka bango yo osepelaka na mutwana yo sepelana ye asalaka eloko nini eloko wana e oye asalaka et apportaka nini na vie na yo na vie ya bana na yo na vie ya couple na yo et puis même comment dirais-je le terme même sur le plan spirituel et apportaka nini hier je à l'église na sepela ki na place moko le pasteur atea ki biso azwaki exemple bino ba ebokinaka ko accompagner batu na banda kwa banganga ou bien batu obokina ko laksa batu banda kwa banganga bozalaka pe na etumbu munene o ezalaka réservé et pas na bino c'est pareil lokola bae o bazoko sala mabe vous êtes là derrière bango pour soutenir bango et kozala eloko ya malamu te bon des livres voilà na ko profiter na 2 minutes juste non ça la makamba wengete de penser à une grande dame Kim Kimora Kim Kimora double K depuis quelque part un grand merci à
Lisette Koulouma. Lisette Koulouma, ouais, tata moi sabana te maman. Lisette Koulouma, aza tata moi sabana nanga vraiment na dédicacé te Sarah na salionini maman. Et puis oyo pene asuka nazo linga na dédicacé une grande dame depuis quelque part, madame Fifi Owechi la star. Donc na pesa bango ka mbote. Omoni so na pesi bango mbote te maman Yvette Mbangu et kosala malamu te. Bazalika ba maman oyo wana baza ba femme oyo bengaka ba femme avertie hein. Nde bazwaka ba émission na biso bazo partager yango maman lokola maman Yvette Mbangu ye moko azwaka pena abandi ko partager lokola maman maman Nana maman Nana Bisubu Nana Musibu Nana voilà lokola maman wana azwaka pena émission na biso abano partager siko maman nga Nana Mbongo yo PCT na senga tado merci te. Je dois être reconnaissant et pas maman. Voilà. Sarah Tola, aujourd'hui, tu as moins nos autres et belleté et justement c'était pour nous ça la moi mise au point na kati. Mais na makambo, ba oyina yo. Bata poto balingana ba en vérité t'as dit. Là je te dis vrai mon frère. Ba inanga pona nini maman. Ka pona ba sijo zotombola on. OK. Diaspora linga ngote linga vérité te. Mais c'est une façon ya kosunga bango. Balingi na bango. La majorité sont aveuglés. Papa ngana bana makambo. Place ba kumba ben sensé zala ibandaka. Ba inilanga nango. Balingana bango vérité te tika bango ba potana na buzo bana bango. Les salut est individuel. Donc, si on a ambassade à Waneza bien, continuez. Ba ope ba mona keza mabe batiki ba changer ligne, continuez. Ya on moniteur on a sa rémission na ngai na ebaka ba vrai fan o baningi ba accompagner vision na nga. To ça la transition to bima na mabe to kota na mama malamu. Voilà. Ya on mona senga ka ba abonné na nga ba vrai na nga parce que na yebi ke belé batala biso a balinga biso na ba cacher na ba titre ya clash. OK. So changer ka ligne ba kimi. Émission rotala matin na esa kio. Et tala manangote au fur et à mesure malem beti ba o ba osana bazala ba verti ba comme tala yango. OK. Ba komi koya kotala ba o ba osala ba insensé ba otika na ba chaîne na bango ba tala. Donc sujet à ma vérité face à la vérité balinga ngote. Oui, c'est ça na ba domaine nyonso même lorsque nous venons na ngambo ya ba musicien okomona na musicien moko mutu ndo finga musicien na makasa fingi et lobby okomona ka mutu ye do no finga ye wana do comme c'est meilleur ami na ye même chez les politiciens pour azwa poste il faut commencer à insulter les gens des fois vous avez même c'est ce que m'a dit ma sœur hier ma sœur Laurette avec son mari papa Théo mais mon frère le Congo où allons-nous et c'est tout le monde qui nous insulte comme ça même biso tozoka moi grâce il y a kokoma na ba immigration il y a bande komisusu ceux qui batuni o dona ni congolais okoyeba ye kaka na ezaleli na ye et donc congolais babunga ka été o komona ka comportement neza moi ndenge moko boye donc alors nakanisi ekozala eloko ya malamu te bande konanga s'il faut construire c'est pas comme ça que nous allons construire je sais que il y a des personnes assises qui ont de bonnes têtes, qui ont de belles réflexions. Vous aussi, vous pouvez influencer Bande Konabiso Oyo Bazali Namabe pour apporter leur soutien na Makambo Ezali Malamu. Ici, moi, je ne parle pas seulement Nabiso Bayeto Salakaba émission sur tous les domaines. Yango Sarah Lobby. Et ça, na Bande Koebele, na Kinshasa Awa. Na ba mir na biso na ko filmer na bimi libana na filmer au mona. Tokota matin na 5 avenue au mona même 50 murs au bakoma ke ba pekisi ko suba awa mais bien que ba komi ba pekisi ko suba awa tu verras quelqu'un venir abimisi noko na ye abandi ko beta masuba ndeti na film à Jésus le sachet c'est juste place au tolier to boaki même si poubelle les imaginer na martyr ba suba kana bido mayo yo melelaki voilà j'avais vu ça oui j'avais vu ça. J'avais vu ça. J'avais vu ça. Non, biso nyonso chaque mutu azala na mission na ye na se na mokili. Eza lokola lorsque biso to lukaka ko combattre ko bengana diable. Diable azali mutu oyo nzambe si apesa biso victoire. Donc azala na ye na makasi te liboso na biso mais to abundisaka biso to luka moyen to bengana ye pour que tozala kaka balongi jusqu'à la fin. Vous voyez, donc à travers ce que nous faisons,
oyo bana conscience bakozwa un plus pour na kosunga même ata bana na bango et puis bande ko na bango na banda ko sakatola na éviter par rapport à sujet oyo soki yo kozala na eloko où tu peux ajouter parce que tozo welisa derrière le temps ça. En tout cas na un commentaire ébélé au salaté. Le salut est individuel kaka. Jésus-Christ revient bientôt mon amutu. A futa selon etamboleli na na samoy oyo. Selon etamboleli na mutamilengela. Voilà. OK mutu na mutu amilengele Sarah. Mais ndeko moko akofanda place moboué afandi azotala émission au Saratola et azomituna ba question. Ce qui lelo il faut qu'on soit part et pas ya Saratola personnellement, individuellement. Tolongwe na bangambo ba makambo nyonso tosala kana o tosala et que Saratola azana besoin mutuana a bénéficier na savoir connaissance ya Saratola individuellement. Et pas il y a des femmes à vertu est censée être individuellement de la part de Saratola. C'est que tu penses pour apporter un plus et koki kozalanine. Je sais que c'est pas tout le monde qui va a raison avec un cœur. Azon a raison. Atia conscience en place et puis atala makambo ils ont apporté un plus sur les réseaux sociaux. Voilà. Sur les réseaux sociaux. Message important. Dernier mot nayo, c'est ce qui dédicace César. En tout cas, merci na banderonios tout balandinga mikolo pina na mutaba dédicace. Merci Nzambea Pambola Bino. Vous continuez à côté la marama malamu, vous continuez à soutenir marama malamu pour que vie na bino pe kene malamu. Au fur et à mesure vous soutenir ba négativité, vous bimisa ba énergie à mabe. Au moins à côté vie na yo et quoi avancer te vous allez bloquer. OK. Donc voilà là on a encore le batadi. Merci ndo yambinga. OK, na sengi pe merci na bandeko nyonso ba landi biso mokolo ya lelo ezalaki esengo et pananga ko yambela bino mona mboka Sarah Tola. Oh, tout ça là qui émission na biso le code de bonne conduite ya lelo pour na kuluka ko fustiger ba comportement ya mabe oyo ya bandeko na biso oyo balinga mingi ko soutenir kaka mabe ngai na ko kinde na lombango bongo pona ko kata émission ko sena merci na bandeko nyonso bazui libaku ya kolanda biso na bandako na bango merci na Fifi Wechi la star depuis quelque part merci na Kimora double K depuis quelque part aussi. Un grand merci à Lisette Matala, hein, Lisa Koulouma Tata Mwasiaba Nananga, Lisa Koulouma Tata Mwasiaba Nananga depuis la France. Passage conseil Nayo, ça me voit droit au cœur. Un grand merci aussi à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, hein, maman va sacrifice. Merci maman, ça me va trop au cœur. Le 7 juillet, c'est mon anniversaire, Sarah. Naïe, c'est que on a noté, hein, le 7 juillet anniversaire Nangaï. Donc Tozala Naba orphelin. Comme d'habitude, ndena kindaka, tozala wana, tofana naba orphelin, papa Noé Mavakala Nzinga, maman Deborah Lubanda, maman Pamela Moussassa, Barbie Lacronde, maman Bijou. Merci Bisekaya Ezomi Bino parce que vous avez la considération et le respect na Moussala Otozo Sala. Nzambe Azala Nabino, bon délivre, Tokabwanyawa. Merci.